Suge ni fumu inuki ni gushe. Ah papa uki. Sadi sabana. Waya luamu mudila kena. Amo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu wankunga mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Maganda boyigoina. Ungeri ki maganda boyigoina. Yafisa lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro makengwe. Shadomba. Voilà, merci à nos fidèles internautes des Métro Makengo, tapis rouge. Merci encore une fois, Bozali. Et toujours, qu'on continue à renouveler confiance dans la Katia chaîne Nabiso, parce que Bobiki Awa, Yabino Christian Vangoulé et Papa Bombo a toujours actif pour informer par rapport à l'actualité. Alors, Christian Vangoulé a plus mingi soki ya Kolobezali, nde toyaka kokota na banda kuna bino à travers ba poste récepteur na bino pour na kopesa bino ba actualité. Aujourd'hui plus torlobela par rapport à dossier ya Félix Oise quoi obition soebi kenom a aussi ko révoquer quelques musiciens na. Alors parmi ba musiciens Félix Oise ko aussi ko révoquer plus tout le monde tout le monde en présence il y a ndeko biso Set and Play Oazali bongo chanteur azo sala vraiment ba émission mingi oazo déclaré par rapport ndenge bangi ba salir comme monae par rapport ndenge batamsaki audio na ye koloba keno yazo tonga Félix Oise quoi. Alors aujourd'hui tout cela par rapport il y a dossier il y a Set and Play na Félix Oise quoi. Tu rappelles que ndeko j'ai ça tipo IP azala qui parmi ba artistes et musiciens au va révoquer mais plus aujourd'hui nous allons parler de Set and Play. Bande wananga biso sobi ndenge musique ya Congo etambolaka. Musique ya Congo ezalaka toujours ceux qui musiciens à longwe l'orchestre moko X ayaka toujours ko revendiquer ba droit na ye par rapport à soki azana na kata orchestre ezala ba kana monsieur le kana na kata ba mouvement moye ba loba yango ezala raté parce que babatelaka gagne peine bango. Set and Play aujourd'hui à longo cultura PIV bande konanga naza kuna litomba petit na ko bandela ba propos na été maintenant mais un peu ko résumer biso tondo ko ba déclaration à Set and Play qui ba pesa bango ba 10 000 francs. Ezala ba outi ko beta concert dans la province ezala ba outi ko pesa bango ba 10 000 francs. Toki ba déclaration ya Set and Play kolobake baninga ba somela bango ba voiture mais bango ba somela bango ba silikoti. Toki ba déclaration ya Set and Play kolobake Kiltira PIV avant ko chanze mona kati Kiltira PIV ba pesaka $1000. Alors ça ba comportement oyo il faut to meka koloba to telemela parce que ça ba comportement oyo plus et regnera peine à orchestre. Alors, n'a pas non le vrai beat aujourd'hui Christian Vangoulé na yeko c'est la émission. Ce que na yeko ça la émission c'est parce que aujourd'hui Set and Play azo comme ko ba menace de mort. Wana selon Set and Play. A comme ko ba menace de mort yango asala ki audio na outi ko tinela nga yango personnellement yango aujourd'hui na ozo yo sa bino ba fanatique nyo sur la bonne musique au boza partout dans le monde entier yo sa bino audio au Set and Play outi ko sala nga pour na ko yebisa ke ndeko na nga na komi ko ba menace ya mort. Alors, avant que Sabino audio parce que vous avez vraiment temps, et ça audio il y a 10 minutes. Artiste Set and Play à se déchaîner la carte audio. Premièrement, il y a un comportement où artiste et musicien. Donc, on a besoin quoi. Tu as quand même vu que ça artiste au bin sabisu ba mal, mamboa au bin sabisu ban soto ya mama. Mais aujourd'hui, pour artiste musicien, on a évoluer pas na yo parce que vous signez un peu ba contraté. On peut savoir, on peut s'alerter. Mais pourquoi si c'est moi les artistes et musiciens, avant chaque chanson, il y a 10 qu'il faut payer ça $1000. Mais ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Félix Oise quoi. Oza déjà na mbongo na yo bana batu baye ko travailler pas na yo. Baza bato bazo doit gagner peine na bango. Baza bato pe faut ba keno baza ba responsable.
Mais pourquoi artiste ça évoluer pas na yo? Artiste OP a contribué un peu pas par rapport à la chanson de quoi texto. Hein? Texto et vocal ya ba mo kiliango liboma chanson a contribué ba chanson belé ba mutoba. Mais comment artiste oza ko évoluer pas na yo ko luka ko foot c'est nzembo. Et loko o même maestro Fabrice pas à zala nango. Soit à zala nango parce que na sola pena ba animateur na pas ba animateur ba longwa. Natanga combo Archinias. Abetelanga pe même lisolo oyo. Archinias album merci. Nzembo ngute bima pété. A tekara chanson, ba pesa pense à 3000, après à 3000 on a fabriqué sur Silika au lingi que non Archinias ça personne bon on a ko no boko na yo. Yo le $1000 son denyo pesa $2000. Tant de OPC artiste ou avant à vivre pas dans l'orchestre, dans l'orchestre OPC opportunité de chanson. Pourquoi que Lukasu ko landela mongo o muto ya ko yembela PCA? Pour na ko ba pesa ba raison bon yom to futa studio, yom to pesa mon clip. En tout cas, bande ko wana na nenga temps normal ba sala ka po te binu boko ba mbongo o bozala nango. Botika ko landela mo teki mo chanson ya ju mo 5000 tika ko landela ngo papa na ngai. Hein? Tous on a un dossier à Set and Play. Aujourd'hui, Félix Oise quoi? Au comment tinda batuba kende ko menacer Set and Play. On a seulement à propos à Set and Play. Na obandi la kaba Set and Play lobi na audio na ye. Après na ok sabino ngo. Pourquoi ko tinda batu? Pourquoi ko loba ke non batu na ba Set and Play ke non au moni ono kapanga, au moni ono kapanga peut to sala ba betaka les set na mutu. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui menacent Set and Play. Mais Mouto Botindaka, très bien, Mouto Botindaka, a kende ko beta set nani ono kapanga li set na Moutou. Mais Moutou on a dit que le a kota sama bela kufa. A kota na sama bela kufa. Kofi Olomide quoi d'accord à man boss à mboka. Combien de fois monsieur ba quitter, combien de fois monsieur ba fingi ba mutunguba, combien de fois monsieur au Kofi a lié ça, au Kofi a présenté na mokili, au Kofi a même ba poto, Kofi a celle ba onyozo, mais ba fingara Kofi pourquoi Kofi a réagi ça de telle façon té? Noko waze quoi aux artistes au biso tchara on a classe ya bato ba sonara bien na classe ya ba intello. Alors ko décevoir bato ba lingaka ote bato ba tchara on a place ya ba intellectualité. Musicien soka longwe botika ya longwa na musicien soka longwa la aloba ne ka ba bilobela. Musicien soka alongwe aloba akena ko dénoncer na toujours ba vérité ya ba kana yo wande ko zona mouvement. Mais et comment ba menacer beaucoup menacer moi na batu Set and Play. Qui bête na matete qui bo sala eso ne bo sala no kapanga mais non et ça va comportement oh il faut noter là aujourd'hui hein monsieur Oise quoi ce qui vraiment m'a fait Set and Play à lobby et ça vrai en tout cas bino bo ça leader l'opinion faut vous avoir exemplaire faut vous sala maram oh écouter bato ba fanatique dans o ba lingara bino Set and Play a chelo libaya na nini na municipal stade municipal ya Masina les 12 wana. Pourquoi bo la kaye ki bo sali mabe avant que tous les 12 wana. Botika ya beta musique na ya tshela no libaya. La kosa tshela yi faire libaya. Marie Paul tshela wera libaya. C'est le ngo tshela fali libaya. Eza musique Congo laisser le Oscar Malbara derby. Alors mingo lo bezate na otika bino bolanda no audio ya ye moko Set and Play. Tolanda yango et après tozonga to sala mo commentaire muke. Voilà, c'est parti. Bonjour. Je crois oza bien nzambe azobatela ndenge mpe azobatela ngai. Bon, eza ngai oya bino Set and Play orana la voix qui caresse. Autrement dit, nde bapesi nga mikolo oyo la voix diamant. Merci na bino nyonso bozo soutenir ngai de partout dans le monde. Nasali message oyo puis à la large m'a diffusé na batak o na komi kozwa et pas ya batu ya Félix Oise quoi. Pas ya batu ya monsieur Félix Oise quoi, artiste ya Congo. Artiste que je suis, pauvre que je suis, famille pauvre, oh na utela, na bunda na musique nanga, ti na niveau na komi lelo.
soki mokili mobimba ekomi beta kombo na nga ekomi koloba kombo na nga plutôt eza parce que na mibimisi bakomi bimisa oyo nga na fingi mutu te na fingi Félix Wazekwa te eza na place oyo nga na fingi Félix Wazekwa te soki eza na mutu na ba émission nyonso nga nasali à travers le monde batali soki eza na mutu amoni place ngai na fingi Félix Wazekwa atindela nga bopanza ba message oyo lelo soki nga nazwi problème eza Félix Wazekwa parce que bato bazobenga nga de partout baoyo ye sur 100% ya bato bazobenga nga eza na 99% bato bazofélicite nga bato bazoencourage nga bato bazokela nga mawa eza na 1% ya bato oyo bazofinga nga j'accepte po eza nango problème te bazoloba na ndenge ya mabe j'accepte po eza nango problème te mais komi sikoyo ya bamenance exemple bazopesa nga omoni onoka panga tobeta ye licheti na mutuwa yo zela ovandaka na matete te toyebi ya bakwene nyonso olekaka zela makambo tosala yo avant le 12 oyo okomona makambo tosala yo tokokatota loboko tokopasolota mutu bamenance ezota parci par là na mutu moko ya Canada abengi ngai kombo na ye peti yango nayebi ye toyebani bien kombo na ye oya Mulenda voilà bazolingela nga omona makambo na osala tika komba vie yozofinga Wazekwa. Moi je lui ai dit nazofinga Wazekwa place nini. Moi j'ai dit des vérités soki moto alobi ke Félix Wazekwa aleki na TV po alobaki bapeti wana baza na banzembo te c'est faux wana eza kodimine carrière na nga moi en tant que parolier naleki mpe na TV nalakisi na banzembo boye kotunga napesa nzembo boye napesa c'est une vérité soki nga naleki na TV nabi ke tozwaka salaire te bazwaka salaire bon tozwaka salaire te Koffi Olomide ayaki atunaki na studio soki si bafuti biso nabi te nakosaki c'est la vérité soki nga naleki na TV nalobi ke président boyaki voyage oyo tozwaki tokende États-Unis aleki ye mo na TV ye moko aboyaki yango mpo Verkis Kiamongana akufaki c'est la vérité soki nga naleki na TV nalobi ke baninga baosombela ngo bavoiture kuna ba leader na bango biso basombela biso kaka basili koti c'est la vérité so eloko nini nga na osamba na Félix Wazekwa afundi nga na parquet fo bakanga o bamandat d'amener maître avocat na ye Eric Bila abengi nga pour me dire que Zeden yoza mutu na nga j'ai l'audio oza mutu na nga jalobaki ka tofunda yo kutu mandat d'amener ezala bongo ata kuna yebi droit te n'est-ce pas vrai batindela mutu première convocation soki ase présenté te deuxième ase présenté te troisième ase présenté te ali mandat d'amener moi j'ai fait une crime nga aza criminel ngai bato basala makambo bakabanga naza na kati po bayokokanga nga mandat d'amener po bamenace nga baboma nga donc soki problème ezwili ngai c'est monsieur Félix Wazekwa natindeli bino bacommentaire wana nde bato bazokoma donc avant les 12 plan na ye bakanga nga bamonisanga mpasi ye aza na bambongo na ye c'est vrai Wazekwa aza na bambongo na ye c'est vrai Wazekwa ayebani na bakonzi mboko mobimba c'est vrai mais nzambe oyo aza likolo oyo asali lelo nga nabima mokili eyebanga akotelanga parce que ma cause est juste nga na obangela oyo te navandaka na matete oui naza mpe kaka na matete oui moni
bayebi place nazali basali ba recherche na bango esi bacalculer oui eza problème te un de ces 4 matin baya basalanga mabe babomanga yango nayebisi bino bajournaliste bamaître avocat bamasalanga baartiste bamusicien opanza vocal oyo moto tu ayoka à travers le monde eza ngai Seden Play soki nazwi problème un de 4 matin un de ces 4 matins c'est monsieur Félix Wazekwa parce que akomi kokana ngai komi makambo ya tribunal na boyi te je n'en disconviens pas tokende osamba atalisa ngai infraction batalisa ngai infraction nous sommes dans un pays de droit la RDC République démocratique du Congo eza quand même pays ya pamba te pays ebi droit et on a lancé appel oyo magistrat maître avocat juge président juge bino yo makambo ya loi ya droit ngai Wazekwa to signer contrat te tobeta la musique bongo nazala na salaire te. Moi j'ai passé ma vie na culture pays ok c'est naïe. J'ai donné le meilleur de moi. J'ai contribué à ce que orchestre on est à la bongo. Na part nanga. Na sali on a quoi pour ça là. J'ai des preuves. Moni. Les losoka futanga bongo. Aligné na orchestre na été. A benganinga. Une révocation. De bouche à l'oreille. Ayala sous-souté. Soit-disant totonga qui. Bisonyo sototongi. Comment voulez-vous olongoli kangai na quelque bateau. Bo bato musu batikali okomoloba opesa ngai $300 osomeli nga portable $300 opesa ngai garantie $700 o nga mona bakisa $500 likolo c'est bon opesa nga garantie $700 téléphone osomeli nga $300 et ça les $1000 mais moi j'avais donné $1000 à Félix Wazekwa pour na tia nzembo et comment bongo avo tia nzembo na caisse il faut payer ça $2000 hein. Moi j'ai donné $1000 à M. Félix Wazekwa. Surtout tant que $300 n'est à téléphone, na $700 n'est à garantie, ça les $1000. On a payé $1000 pour la changer, mais ça les combien? 0 sur 0. Il y a payé $1000, on a payé $1000 qui est commencé, n'est-ce pas moi? Hein? On a payé $1000. Si moi il y a des tranches, 300 il y a téléphone et puis 700 il y a garantie. Nabo yangote c'est la vérité. J'accepte, c'est vrai, c'est bongo. Mais il pas dit mal, ça $1000. Pour na chanzembo. Nzembo on peut na tchana ngaite. Na $5000 on a payé ça ngate. Et alors, nga pe na za yumate ba mettre avocat na nga baza saisi. Moni nazo c'est la convocation, nazo c'est la mandat d'amener bakanga. Donc on a sali message au lieu na tongo. Sali message on a tongo pour natine la bino ba journaliste, natine la bino famille nanga, natine la ba famille nanga ba musicien à travers le monde, natine la ba fan club nanga, bo panza message oyo ezanga i Seden Play. Naza menacé par batu ya Félix Wazekwa. Ba bomanga, ba salanga mabe. Yango na lobby déjà. Et puis je ferai des émissions dans le Bamakam Oyo. Nazana audio na ya maître Eric Bila, maître avocat na ye, ninga tindeli ngai message. Puis ba message ya batuna ye obazo menacenga ba pesinga exemple babi mwene to sala onoka panga. Ngana yebisena mutu abeta onoka panga licheti na mutu. Aza wapi? Akota mabelea, attention makilane so basakana na ngote. Wa osimbanga simbi nzambe simbi Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez la suite. À bon attendeur, salut. Merci. Voilà, merci beaucoup à mon vieux Scotine Detani. Nous sommes de retour. Mon vieux Scotine Detani, papa héros. Et merci aussi à maman Patience Kabisa Kazadi. Et merci également à Hervé et Vako, les banquiers. Et sans oublier les patrons, Michael Mingashanga Aigle. Bandeko, je pense que beaucoup de audio et Seden Play aujourd'hui. Likambo komelie ezabongo grâce ya monsieur Félix Wazekwa par rapport à la menace au ya komi kozwa nangai dans cette émission na bino tout ça na besoin d'affirmation que maramwana eza Wazekwa comme ça sala yango mais c'est un player mon ndakwa
Certain player yebi waze kwa koleka ngai ayebi waze kwa koleka na biso bat oyo tout ça ko tala émission oyo. Je pense que non ça la sous ba commentaire belete parce que to yoki déjà ba propos ya ye certain play. To yoki ba propos na ndenga lobby eloko ba c'est ça ting. Ce qui est vraiment marambo certain player lobby est vrai nga on senga na Félix waze quoi mais c'est waze quoi Koffi Olomide za musicien oyo a sibisa ba ingratitude de belé na monde la musique. Mais en 15 jours, tout le monde a tenu la mission, la menace. Supporter, papa. Supporter, la mission, la kéit, c'est comme le oyon, la conquête, et ça, la réalité, on va vivre dans le mouvement. Mais il faut pas bimisa parce que c'est déchaîné pour bâtir la calme, bâtir la l'aise. C'est normal. Il va bimisa aux attaques, et non, comme la menace. Sauf ceux ayotés, mais il y a des avocats qui ont bengati. Papa. Makam oya ba musicien pa tchan nzembo fois pesa leader $1000 na ebite nga vana na ba musicien quartier latin na oka na vana na ba massa na tikala ko ka lisolo te à part quand na Villanova na vana na massa na Archie Nias animateur alonga betela nga pe même lisolo album merci il fallait ba musicien ba tcha ba nzembo malheureusement jusque là pene biminango te a betela nga lisolo oyo ba pesa avance à $3000 Famega sayoka lisolo na pa muto fare Archie Niensa yembela ayoka lisolo na benga Archie heureusement pas liara mbo en ote a kena pesa Famega 3000 wana Famega ça 3000 wana a 4 so 1000 so 1500 sur le reste ça pesa Archie Niensa mais pourquoi bandi wa travailler pas na bino beta na babimisa ba énergie pour na ba disque na bino babimisa ba énergie pour na ba concert na bino baza ba salarié de futa bango te sika balia katana musala ya so pe opportunité pe pe ça va ba nzembo tam so 10 ans après bobo ko sala ranyo so bino moko pourquoi ki muté ma be ba droit d'auteur même na ba générique boko mara ba comme na bino ba leader mais comme à niveau que mutation mo na ya mutenga yembela yo faut pe ka mbongo papa, au soi-disant raison, bio, yo foutara studio. Et dans ce sens, et dans ce sens, est-ce que papa, toi, maman, quoi, ça moi, na que non, moi, na ndoza, bani, yo ndako ngana foutera, yo fout au baksarata 10 francs. Mais ça droit na moi, na nyoso na droit, vana ndako papa na ça nourrir ndako papa na maman na et ça droit na hein? En tout cas, il faut changer Maram. Bah, mission batika la culture pays vie. Ceux qui vraiment Maram c'est un player lui qui a payé $1000 n'est pas osé quoi pas chance nzembo na ceux qui pratiquent on les a toujours continuer bon quitter la mouvement après tout le malonga pe bozo apé comme tout le monde était c'est un player comme dans la voiture à la rater. Bozo kemba bozo souffrir. En tout cas, merci Nasugi wana. Naki juste pour ko meka ko éclaircir par rapport à dossier non c'est na bande konyo so bandi biso aujourd'hui na kati ya Metro Makengo tapis rouge bo s'abonner massivement na kati chaîne Bino parce que la chaîne il y aura toujours ko informer Bino par rapport ya actualité et merci mingi na réalisateur et émission monsieur Roger Matadi et mes condoléances vraiment le plus attristé à mon boss et à mon papa Simo Makengo Kabaka et mes condoléances aussi à toute la famille Makengo et courage à toi mon boss mon papa et courage aussi à notre très chère maman Christelle et nabi ki nzamba opesa bino force nzamba ko Tsungabino nyonso koleka vraiment malamu. Alors des gros bisous à ma fille chérie Liam Chris Vango la fille à papa et quant à moi je vous dis au revoir.